aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Car il est digne de louange et d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel est grandement ouvert en Belgique. Les 3 mars 2018, dans la Belgique, dans la ville de Molenbeek. Salle V. Un grand concert gospel. Maman avec la servante de Dieu, Maman Alphonsine Ndjibou. Tous amatés, boya ebele vraiment pour nous adorer, pour nous sanjola, pour nous binela nzambe oyo abongi na lokumu à partir de 16h à 22h. Et pour tout contact, appelez-nous au numéro 446 619 20 78. Bienvenue à tous. Merci, chers fidèles téléspectateurs. Je dis shalom à vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. C'est toujours la vôtre, la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sanctifiée de la croix. Je vous aime beaucoup dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais aussi que vous nous aimez beaucoup de l'amour de Christ. Je suis déjà la famille, le Nazareth, c'est la famille chrétienne. Alors aujourd'hui, je vais plaisir de descendre sur le terrain, les Katolbaka, avec les Nazaréens, ils ont comme notre famille. Pour moi, c'est comment tu l'as fait, notre bien-aimé, le frère Samy. Au pas de mon père Banandi à Nazareth, les Nazaréens, à beaucoup il est là qui est, en fait, il nous lance, il y a Luna, on va dire que la famille est en train de pas de commentaires, pas trop à dire, mais sauf qu'il y avait des Kuluna à Pétaké sur comment est-ce que Kuluna va côté là qui est, les gens na na tinente, à zone un peu minuité. Donc dans le cas de Janda, pour le bosso de femme, on a qui a zo swali mpepe bana alors nous na musique sina pas que nous na venu et bah ina tubana qui na bosso pour qui a papa Samy les acquis papa Samy a yibé loko mutu to aseni non c'est un responsable na Angola nzambe ye moko mtasura libota na ye na moi soka ke kanisa courant ke sala boye ye mtasura bana na ye pe libota na ye pe mama oyo atikeli aza pembe nanga mama zaze. Donc maman et papa Samy. Alors les camarades ndenge maman expliqua que papa Samy expliqua que et les bango liboso il y a porte. Alors c'est ça qui va pour nous na ba kata qui papa Samy le colo la machette donc ba papier machette. Alors mes maman qui dans l'hôpital va kendaki ils a qui cas grave. Donc bozo mona yango ne bezana. C'était vraiment un cas grave. Et ça, la casquette qui était tétanos, et mata qui ti na mutu. Mutu na et visagi kutu ya ko vimba, mutu vimba qui parce que traitement maintenant ko soma ya malonga tembo ezala kité. Choix ezala kité, maman tala ki bo mwana na yo sa komi polo mwana na yo asunga kaye tout ça. Ba pesa ki buka lopango. Ya lopango tout ça awa ba simbisa ki on pour que ba luka moya ko traiter lokolo ya papa Samy. Na eliki a été abika azongi na activité na epo sunga libota mais ndenge makambo ezotambola esali ke moto apesa bango luka lupango badefaki $5,000 nde basaleli $5,000 wana esimbi te donc esimbi te ona osaka mpona bato bayebaki balandaki bisoki na de série otolekisaki alors loko esimbi te moto wana mpe mbongo na ye
po apesaki ekotikala ka 5000 te. Donc ezobakama nde tobaka donc ezomata parce que motu moko ta kolinga ke asimbisi mbongo na ye moko boye ezotourne te 1 mois 2 mois esali combien de mois maman? 8 mois passés depuis bapesaki maman mbongo kwa soigner papa Sami. Alors gloire à Dieu, na moi bon papa na pesa que esali ke ba soigner papa Sami ba gonflement va na ko vimbi mutu ya mutu ekiti tétanos et diminuer na kolo ba te sili parce que ceux qui vont landa papa Sami tala ba mino nyonso tout et longwe papa Sami azala ki bonté donc ba mino ne longwe dû ya tétanos. Alors ceux qui landa pe bien tétanos et sili nante parce que longeza kaka ya ko vimba kolo na yake za ki bonté. Je pense que Batoualanda qui première vidéo et l'ongé Zaki Boté. Alors, dans ma grande surprise, il y a une petite chose et Vimbi sous mon pied dans tout constaté. Ce qu'on n'a pas joué aux allées, c'est que il fallait l'excès dans l'opération. Alors, c'est un qui bango $5000 de sous. Oh, il y a le boussou, c'est le traitement, là, tout ça va faire ça va tétanos, va récupérer le plus vite que possible $5000 à la prof. Ici là qui n'a qu'au liapé mais ton hôpital vous peut on laisse au fenêtre tout ça va qui ici $5000 va défier bango et si il boucle le pont et ça va pas kuna pas ya et pas ya patika qui si bon mutala pe mbongo zo bakisama na mito tozo lo bake mutana lo bi nda kufuka sanini bati yango na vente pour y à récupérer mbongo na ena surplus na ye ya 5 tema oyo za na mama meza mutema onde kwa za na mutema papa yo za kana ngo ya sunga ya mutema o azala kana mutema o biso peto za na ngo ça fait mutema oyo za na ngote. Donc c'est un peu ça papa na lobi baba kiselaye na mbongo 5000 na mbongo oyo ba mois 8 mois ba vandi na mbongo ni na boko le pango que na vente ko total na passe ya papa Sami abika na awa nda kuso ba bengani bango ba kozala wa soki nda ba teki ba okende wa yango famille ezolela maman Leli le bac on va vidéo l'équipe et comme à le quoi répétition tête toujours résumé on a beaucoup c'est que famille zolela les fils kata bon ya papa Sami ils ont un normal le là toye pour la nini balé les cas qui to tindaki nga nazala kité mais sauf que prophète bonjour l'homme de Dieu. Oui bonjour. Oui homme toi qui représenter les Nazaréens toye dans sous les lots on me met la famille combien? Je pense que c'était $250 na ba papier ya Western Union totika ki to baki bato ba moni ki kombo na e ezate benga les Nazaréens donc totika na ba papier Western Union parce que ezali loko bosenga biso te metulinga to sala na polele mokolo tozo sala ba makam. Alors aujourd'hui encore il y a eu de gens oyo ba sali moi juste aujourd'hui nous avons ce mutano ko zongo Alain c'était $345 hein? $345 on a vu parce que mutano qui nous rejoint c'était le frère Alain donc namaboko na na $345 donc maman m'a payé $25 bah de comme tu 50 500 de peso $345 nous avons quand na awa tozotala papa Sami biso que lokolango il faut boni papa Sami malama maman santé siko ndenge santé moi malama ngola nzambe. Oui, bande kono bazotala yo libanda ozayo moko te ndenge olandaka les Nazaréens bande kono pe ba olanda yo lelo eloko ni okoyebisa bango eloko na koloba kaka na ba libota oyo ya Nazara balandaka ngai en tout cas basunga ngai bayokela nga mawa kolela oyo nazolela bana kuna batakaki ngai liboso ya lopango nde mama journaliste alobi eza pasi vike ezalaki mal soigné lokolo evimbaki milongi evimbi bakusu ekuma obima lokolo ndeka mama journaliste alobi todepaki mbongo basali premier soin alors ezosenga deuxième soin on a dekana deuxième opération ezosenga lisusu 5000 et quelques $. Oui, dans ma papier yango oyo docteur akomaki pour na traitement na facture au format donc yango oyo ba biloko munga ngasengi awa total ya biloko asengi sali $3200 alors na awa lisusu facture je pense pas cause en même date c'est le 12 novembre 2017 AP le 20 novembre 2017 facture yango ebimaki $205 awa facture yango ya le 22 11 2017 ebimi ya $1580
Donc bato oyo ba koki osala biso calcul ba koki osala biso calcul ba ba soki epesi motu ya boni bon tozo varier dans les 4000 ou 5000 plus de 5000 hein 5200 comme ça bato ba fait un calcul donc tozo varier déjà le cola ba 5000 $5000. Alors ils ont c'est parce que notre papa Sami de kola biso pas la les Nazaraya lelo aye liboso na bino bosunga mais je dis merci na ba de connaître surtout bazo ko se manifester na moi $10 na $20 na $25 c'est beaucoup c'est toujours 5 so pe na les Nazaraya to tikite ko ya na caméra na biso to uta musika na ba sena nzambe tozo ya tozo mema na prière tozo mema na mbongo to moi que to vivre papa Sami a osana bon mais ceux qui to tiki bien aimé opesa ba mbongo na ba makambo belé ba melayo mais bisika rolona yango o nzambo sana okanso soki papa Sami azongeli force yeba boni bazana sima na ye libota boni oyo azolesa bana na nyonso tout charge azana sima na bango yeba ko bikisa ye moko te mo bikisa milimo ebele oyo dépendaka na papa Sami donc naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pe na katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami komo nango Nazareta na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makambo bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite nalingi namona kimona mbeso po likambo boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndebono na pota ko sunga yo awa zika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili e bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. na bondeli na bolinga nzambe tondima bomo ya papa Sami ebika utamina pa nkolo batalo sambe pe bo sambela nzambe a pouvoir lem soupe nzamba ko sa pe to lokoti pe diamaka nde to bima au moins to yo la kisango makampe si
soki mpe outi epai na bino corbeau nzambe asalaka ngolu me tobonde na bolingo ya nzambe papa Sami bandeko batindi topesa yo $345. Merci bandeko nyonso acontribue mpo na sio na ngai azala mwasi azala mobali azala papa azala mama antuka nzambe na ngai oyo nabondelaka apambola ye apambola misala na ye na kombo na Yesu Kristo Masiya. Merci libota Nazareth nzambe amona bino merci penza merci merci nzambe apambola bino nayebi te mama liloba nini okokoloba. Merci maman journaliste liloba na koloba ezali boye nazali kotondaka botondi na bino famille Nazareth lolenge nzambe vraiment acha motema kati na bino ya compassion ya kosungaka baninga bo bazali na pasi lokola moko na bino frère Sami ndenge azwamaki na likama wana bozotika ye te na mabondeli bozotia ye na mwa meya 10 5 nyonso eza kocontribue na sante na ye po ete azwa lobiko abika atelema yango nasengi na bino ete nazali na eloko na koloba te nga naza motu me nzambe oyo abeta toloki nga nabengama mobali ya baveve afuta moko na moko selo bolamu oyo azali kosala amona ye afuta ye na ndako bilanga na ye musala na ye tu ya ye na bajournaliste nyonso bazali kocontribue na ta na bango na basacrifice ya kolongwa mosika na bariske ya bamituka awa na Kinshasa baaksida ezali lelo mpe dimanche mokolo oyo bato bavandi na bandako mpe eza journée moko ezali ferie mpo na biso nyonso gouvernement elobi mutu nyonso avanda kati ya ndako me bango basakrifie bomoi na bango ke la vie ou la mort po kaka tokende kosunga ndeko na biso wana aza na pasi bango mpe nazosenga nzambe abenir bango lisuku koleka ezalaka mpo na Sami te me ezala mpo na mutu nyonso famille nyonso Nazareth oyo ekozala na pasi bobandaka kosala nzambe akofuta bino bolamu. Merci prophète nayebi te liloba suka parole ezake nasepelaka mingi na attitude ya grande famille oyo toza nango ya le Nazarene parce que bozala na confiance na biso mpo boyebi ke tozala na transparence moke oyo bozocontribue biso mpe tozokomisa yango ndenge bozopesa epuis tozoakompagne yango na priere souhait na biso ezali un jour tomona frère Sami telema kotambola abanda koluka mpona kosunga libota ndenge abanda kosala liboso ekozala malamu vraiment nazobondela bino nayebi bozala na confiance epa na biso makasi to contribuer financièrement pour la guérison ya frère azosouffrir omoni lokolo wana perdre forme ekomi moke vraiment soki otali c'est malheureux mais soki tozwi conscience pe volonté nayebi nde bozalaka motan wana mbongo wana na famille grande famille le Nazaréen oyo toza nango monde entier na bacontinent nyonso ekokoma petit problème se biso nyonso tomi engagé tosunga ndeko baopere ye lokolo ezonga malamu mpe nzambe akoyeba bongo kopambola biso conseil mpe nazala nango epa famille surtout frère Sami kondima ekoya te apersévérer toujours na prière mpe aprophétiser négativité te mais toujours positivité baokatanga lokolo te lokolo nange ekobonga mpe notambola malamu koprie nzambe akosimba mitema bato mpe nzambe akoopere miracle na plusieurs manière nde mama Tifani alobi tokolokota meme etiama na se soki nzambe alingi nzambe akosisite bato meme motoka moko nde nayebi moto moko na poto akozwa engagement mpe azwi nyonso en charge moto moko mpe akoloba bonga nazo évacue na otindi Afrique du Sud to mpe na meme na poto mpo basoigner ekozala toujours malamu l'essentiel eza ke capacité oza nango tia yango na marche mpo ndeko na biso abika mpe nzambe akopambola biso. Merci même ata ba ONG mosusu oyo ezali ba ONG ezali ONG emoni ke esoutenaka mpe babiloko ya boye donc bosala mpe pembe na frère Sami nzambe azanga te kopambola ONG na bino tomoi ke main dans la main biso tozosala oyo tokotosala totiki te tozoya na assistance ya frère Sami c'est vraiment triste toloba bango bino botala na caméra mais biso tozovivre yango en live eza ndenge ozomonela yango na caméra te ndenge ozovivre yango te na basentiment oyo tozomonela yango en live te. Nous vous disons en vérité que le frère Sami est en train de souffrir donc azoni opama vraiment pour kanga motema il faut zala soki oza na nzoto lokwa moto okokanga motema te okoka même pas koumela neti nga na okokoumela na eta ote namonaka ndeko mobali na eta osa fait pas bien et ça kitoko te mais tobondeli nzambe wana
à soutenir Passimba Konzima Bota Oyo. À nous revoir à la fois prochaine. Je vous aime beaucoup de la rencontrer. Ciao. Lisolo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Penel Fret eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne bolingi bo beta masolo na bato ya Angola bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Penel Fret tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Penel Fret eza kaka pona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Penel Fret po biloko na bango ekoma mobimba na Angola yoka lisolo pour tout contact appelez. Bienvenue à tous na Casa Penel Fret. No comment. Azamwana motote o akosangai abongwani pete